Le temps passe et elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, Yo, papa Ifongue, je te respecte beaucoup. Aux alliés aînés nanga, aux alliés grands frères nanga, n'a pas manqué au respect. À aucun jour n'a les gars de ça caméra n'a pas s'abonner rien. Oh yozo sala italio nanzami. Oh placide azo sala italien nanzami. Nanya zo la vérité nzama lolande mutayebi. Mais qu'on empêcher ngaïté que non, na ya ma placidité parce que tous à la bien. Pour empêcher Alain à l'imité que net que c'est placé dans Mukolaroya pour que Alain Ayami donc Bobé banapena Alain parce que Ayami placide je les gars et pas Alain na suite tolanda papa il faut donc Alain ce qui placé à voyager ailleurs qu'on a poto donc papa là on a droit au yamaete une façon qui communique que journaliste soit Yamao Alain Ayami placé c'est aussi dit que là pas comme hôtel là sont des païens. Je suis besoin de Nzambe, au Bonzambe, na Bonzambe, Soukinouana, aux Arametiola. Nous sommes au biso. Soukinité. Attaque à Curly. Ah, on peut pas. On s'en moi, on mais non, biso, frère. Aux acharnels. Nga ku maman na ngantiez, nga souki na ngani zalande ya yocha ita. Ta souki na nga. Voilà. Nga ne souki na ngani zalande bongo. Eza na ngu naturel. Bato be nga na mukidi, na ki souki tina mukongwa. Somme maman nanga aza antiese basuki yango ya biso yango solo bandeko nanga nyonso to tozala ba même suki wana ngoma yope maman no antiese voilà des gens comme ça passent à la télé parler d'un serviteur de Dieu. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Na lobi yango lelo Dieu va vous frapper et au nom de Jésus-Christ amoke nzambe temtatinanga na makambo bocha epembe journaliste a koki kozala objecté ya menace ya quiconque pour asali musala neboy y compris ya président de la République y compris ya président de la République asa na droit mon côté ya ko inciter journaliste alo baboé asala boé pour na faveur na ye ezali contre déontologie principe moko elobi yango baboya. Les journalistes travaillent dans la neutralité, dans l'objectivité. Il ne doit pas être objet à menace à quiconque. Ce qui a sali Moussalane. Rien. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Apôtre pour la Zoroba. Na musala oyo. Onde kwa alvina za kosala. Na onga pe na meka kosala. To salignaka na écriture oyo. To lingi ko plaire na mutute. Quiconque osala. Na prophète Placide, tu coopères très bien. Écoute, prophète Placide met dans banana et émission na Kazarim. Papa comment série moi yo ko on a accueilli na yama bande ko mingi ba ya ko lobela makam contre prophète Placide. Oh bon mais Placide lelo azongeli nga leki na émission na Placide alobaka ke alvin yo za journaliste oza na problème te. Pourquoi y prophète Placide azo comprendre bande musus ba ko comprendre te. Placide alobaka ke alvin yo za journaliste oza na problème te. Pourquoi y prophète Placide azo comprendre bande musus ba ko comprendre te. Placide to coopérana et très bien. Prophète Placide to kutana écoute na bazama na ba mangenge bani ba prière a outi vraiment musika. To ebana depuis kala. Mais et peki singa te que soki kende komoro bo lingaya alobela makamu contre au Placide alobaka keza clair te na boyo ko yamba rien na yama bande ko ebele balobela makamu contre Placide. Mais Placide a compris que non, je suis journaliste, je suis au milieu du village, j'ai fait que mon travail. Ah ben
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Ndela Lola. Est-ce que Bonzambe et Kitamaloye mon amalo pena misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa simana onto yoro bakenzama boto koye. Wapi merci na bande union to basena biso na musalo yo. Là je vois les pasteurs faits amis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo mukoya motema bivin c'est de homo depuis Londres pena maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Les frères Papi Kongé na l'homme de Simango depuis Champ de Fonds. Topé sur Mbote Sika Ozola na biso. Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa bien aimé dans les seigneurs simana to yako bakenzama boto koye wa bien aimé. Toujours na cadre ya ko informer bino, toujours na cadre ya musala na bino, toujours na émission na biso kenke la vérité. Bien aimé ezali na moi bande commune batindeli na ba vidéo moi mingi concernant de konabiso JF Ifonge oyo abengami l'homme de Dieu à qui j'ai beaucoup de respect. Ok, asali azomeka mpe ko chola neti nga ko finga neti nga na ebité ce qui problème ni naza nangona l'homme de Dieu Ifonge. Je me pose la question problème nanga na sali nini na sali yo nini JF Ifonge l'homme de Dieu nana problème na ote à aucun jour na ya kolega liboso a caméra na loba maloba moneti ke na déplacer maloba pona yo ça que na ya ko manquer respect non wana eza genre na ngai te na yebi que oza kulutu grand frère peut-être que ko déplacer maloba ko ça est lourd sous l'emprise de la colère soit na se ya kanda na yebi que ozonga na nzela ngana na problème na ote est-ce que problème na bande bala na parce que na yamika Placide parce que na ba émission oyo sala sala olobela nga mabete mabe na nga eza ke nde na yami prophète Placide mon frère yuza frère nanga bon tena mango babimisa ni wana est-ce wana bana nzana wana bana nzana so moko babaka plateau ataka ba blouson lokola motard ye wana na akaramisko na journaliste wana o ba korompaka ye po balia wale sambong ba korompaka ye po balia soki nani mbong journaliste wana so ba komisko na ye ce sont des païens yo je so besoin mona nzambe o bonzambe na bonzambe suki no wana ozara metiola yesa no biso suki ça va ozara suki nete ataka curly ah on peut pas on sala moi robin mais non biso frère Josa charnel nga ku mama na nganti yes nga suki na ngani zela nde ya yo ta suki na nga voilà nga ne suki na ngeza rande bongo eza nangu naturel bato be ngana mokidi ya kisuki tina mokongwa so mama na nga asa anti yes ba suki ngo ya biso ngo so bande ko na nga nyonso to tozala ba même suki wana ngoma yobe mama no anti yes. Voilà. Des gens comme ça passent à la télé parler d'un serviteur de Dieu. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Et au nom de Jésus-Christ, parce que frère, Paul a dit, je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Voilà, tu comme na souka émission na biso, ya lo comme thème bolandi bino mona. Mon agent va aller ça te. C'est une invitation d'honneur pour Kinaya. C'est pour lui que tu as la bonne relation. Alors, Babiloko oyo ba j'ai fondé bazo sala papa le vin, nous avons sali ensemble il faut y beloko wana. Ba frère oyo bazali envoyé par Satan, ils font yo. Ah bon? Oui. Parce que on a dit à finga ba kofi, à finga ba fali, à finga on a dit qu'on a nié la jina plus de 50 émissions dans Hollande. On va finga nga batwa. Bengi biso na ministère réconciliation. Héritier Azali mon pagano ni tolobaka. Mais a aussi besoin d'Isali. Si ton frère a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Benga héritier, prêche-lui la parole, présente-lui l'évangile des apôtres. Vous voyez? Alors, il me dit que mon état ça qui a n'a baiser c'est moi. Dans la émission les alliés alliance maléfique. C'est yo pour l'andaraï vraiment. OK. Mais il va l'andaraï idée papa. To l'andaraï pas to balanga to ça place nini. Ba pasteur y a internet. Ba vivre là ba événement. C'est nous savons pas. Oh moi yemba boy. Passer l'émission. Oh mutu monga la ça boy. Passer l'émission. Papa, yo ministère nzamba peso ka so ka OK lo mo bimika pamboye yo ka ozona ndaka ka salba yish. Lo lo ba hi.
Donc c'est ça ce qui tue l'église. Pour Nangaï, mission Nabiso, priorité à mission Nabiso d'abord de sauver les âmes. C'est que j'ai fait ça la rawan les arabes, ça va insulter ta fille Nagabadou. Soit qui n'a pas Congo, Nagalia, Abiga parce qu'en Europe, aux hommes en Europe, un homme qui se nomme frère. J'ai Fongé, vous voyez, parce que moi je l'ai même contacté par les billets qui a allé à Limia, on va ça la Ranaïwana, on a confronté, tout ça la confrontation. Akimi débat. Akimi débat. Et puis ici bon on va dans ça les na bana nzambe. Mais amoni ke bino bozo tamola bien te bozo groupe moko. Tingana na groupe te. Kasi denga sangisi bino ke amoni ke botamola bien te yanga yo dévaler bino et déranger yo. A dévoiler te, j'ai Fongé c'est un hérétique. Vous voyez, là-bas, enseignement, nous avons presque 75 vidéos qu'on a téléchargées. Dans l'année, on a trouvé plus de 100 confusions dans l'enseignement. Confusion, confusion dans l'enseignement. C'est un égaré total. Banda, la parole de Dieu. Confondre les pas bon, nandenga mabete. Namona makamalo baka. Ndeko na biso kulut o Canada na respect makasi. Naye ezela non nanzela. Mais nous comprendre te binomi boyo kanarate. Mais bozo samela nzambe moko. Te to samela nzambe moko te. Comment ça se fait? Yo samela Satan, ya samela Jésus. J'ai Fongé c'est un antichrist. Ah bon? Ouais, c'est un faux serviteur. Pour nanine. Azobo espier. C'est ça ça baptême à liboso. L'homme de Dieu, c'est comme si yo osali fort. Na liloba na connaissance. Ndenge bascrit ba pharisien bazalaki. Mais ndeko na biso il faut ngeya zoya na ba ben spirituel. Na spirituel na kibonzambe ce qui est révélé na ba révélation yo zo kangamaka na ba écriture. Mais tandis que bandero musu Bible peso baké les écritures tuent l'homme de Dieu. Mon cher Alvin Beya, aux serviteurs ensemble, il faut être à côté de la vérité. Il ne faut pas vous soutenir bah hérétique. Tu n'as soutenu tu n'as au milieu du village. Yoka. Jésus-Christ à l'obiboé. La parole. Na ba enseignement na écriture. Mais pas il faut qu'il y a dans ma casse na molimo. Il faut que la molimo, tu sais que la molimo, aller à l'Amazon en très bien. J'ai fait des marches moi et malade. Il y a beaucoup de tout partager. Akimi. Parce que bah verset tu appelles ça dans le conseil. Donc il faut que azala bere belé ngazawana mais je vois que ça encourage comme le bail qui a un problème d'éducation, a un problème de caractère, a un problème d'enseignement. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut les aider. Comme il y a de nos sabbats publiquement avec 20 sites, nous allons aussi les aider. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut que c'est un serviteur fallacieux. Place les la Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 14 à 15. Donc ça dit c'est un serviteur déguisé, ça dit à Satan, il y a l'église il faut que wana pas bakadima parce que bakabwana osanganate. Ndenge pe bokabwani. Na banani. Baka placé. Baka placé Tiffany. Roger Baka c'est un frère dans la foi. J'ai Fongé, c'est vraiment un enfant. Donc je peux énumérer Bakambe Belé pour un frère ou un j'ai Fongé avant nous à battre un homme à Nzambe. Ayako sabatunza malobelinga, malobelinga tout versé hors contexte. Dieu m'a dit, ce sont des choses. Afinga nengaka. Donc mon qui mutumo wa bongo, je trouve que ba aju ba base à malamute. OK? Aju ba base à malamute. Moi ceux qui sont qualifiés pour ça ba sataniste bon. La monnaie quoi bébé hein, c'est vraiment un enfant. Frère si tu me suis là c'est Olandanga, nous allons la doctrine de Jésus. Et maintenant la doctrine de Jésus. À éviter. Trio moi ba sorcier. Ouais ba sorcier. Alors sataniste Roger mais c'est qu'à fort baka platine abi. Mais Dieu a ça ce qu'on a nabi bon, na kota bina na vie finale. La nélebo c'est un hérétique. Ah bon? C'est un hérétique, c'est vraiment un enfant il ne croit pas au baptême d'eau. Pour lui, baptême c'est spirituel. Mais quand déjà quelqu'un qui nie le baptême, mais c'est, il est vraiment un vrai sataniste. Bon, j'ai Fongé, moi je trouve que c'est un bébé spirituel. Pardon? Ah, c'est un bébé spirituel. Ouais, non, c'est mission. C'est un bébé spirituel. On a versé dans les Écritures, dans la connaissance collective. Il doit être enseigné. J'ai Fongé doit être enseigné. Parce que, oui. Il n'est pas encore enseigné. Il n'est pas enseigné. My God. Donc, Azamouto a s'improviser rapidement. Les mal à Nézanine. Tout ça, c'est hypocrite. Parce que, comment on va dire, oh, maître Gims Akati,
na papier atie makila asali pak na sata pa kimi à l'accidentité na e. Oh, c'est que pasteur Jay Fongue et les autres pasteurs balanda la mettre Gims. Ya tali il faut n'atali mais ayoki ta dimina qui ayoki son. Remarquez comment il faut dénoncer mettre Gims avec amour, avec maîtrise, avec ma réserve. Oh benga biso, te bene papa na bino. Ah, oh bina bimbe. Oh azali loko abia mettre Gims azali loko nzambe ngabi. Ah, mais quand il dénonçait nous baka plati, on est loko nzambe te. J'ai fait il faut à lobby à cette révélation moi sur clip il y a maître Gims ce que yo pose à dire prophète on ne connaît pas qu'un prophète. Dans la bague, nous Alvin, les gens va vivre dans l'internet, va pasteur dans internet, on va vivre dans la spéculation. Le local peut ça comme un clip moment, ça t'a ma boire t'a ma boue, on va passer le émission. Na la la qui, yo comme j'ai fond c'est un grand menteur ces messieurs. Comment ça? Alors big oh, t'as bâti les clips on a à Kangi volume. Atali kaka image akapa ke ola la pongi son fameux Saint-Esprit bani ko Romi Natali Bonabi cet homme c'est un grand menteur. Maître Gims wana singa kuna yebi na maître Gims wana te. Mais na combien un message non, il y en a aucun dété, non aucun. Biso ba chrétien to critiquer bango butu be moyi. Boke ko lukani na clip ya maître Gims ba faux chrétien. Mais il y a la vérité, voilà que mon frère, ça pourrait être aussi un message. Il explique. Les alliés spéculation, ça pourrait être aussi un message. Parce que bien noté à chrétien, comment dire mon été, yo na clip à mettre Gims. Non, bazaba chrétien non régénéré. Ce n'est pas notre devoir d'aller décrypter les clips. Pour quelle raison? Notre devoir c'est d'annoncer Christ, de présenter l'évangile. Obi histoire on a ko sort ba décryptage ba clip ba païen et ça ko aider même ba croyant ba landaka bango bien. Mais le mec Gims on a dit c'est ka ba croyant, a dit c'est ka ba chrétien bien ah donc c'est na ba fan na petit itina ba pasteur. Na ba fan na petit na ba bishop. Na ba fan na petit na ba croyant. Mais vous êtes le premier à dire que yo ba aimer la Satan. Mais tika bango ba aimer la Satan la bango. Yo le oni l'action que il faut na landa qui clip pas mettre Gims. Oh yemo le bika di bien volume le kuta ataki volume papa. Ngapela landa qui yango normal les a péché té. Mon frère, yo za frère nanga. Bon, tena mango ba bimisa ni wana. Est-ce qu'on a ba nanza? Wana ba nanza. So moko ba baka plateau ataka ba blouson lokola motard. Yo wana na akaramis ko na journaliste wana o ba korompaka e. Po balia wale sambong ba korompaka e. Po balia soki nani mbong journaliste wana so ba komisko na ye. Ce sont des païens. Yo je so besoin mona nzambe, o bonzambe na bonzambe. Suki no wana. Ozara metiola. Yesa no biso. Suki ça va bien. Ozara suki nete. Ataka Curly. Ah, on peut pas. On sala moi Robin mais non. Biso frère. Josa charnel. Ngaku maman nanga ntiez. Nga suki nanga neza rande ya yocha ita. Ta suki nanga. Voilà. Nga ne suki nanga neza rande bongo. Eza nangu naturel. Bato be ngana mukidi yaki suki tina mukongwa. Somo maman nanga aza ntiez. Ba suki ngo ya biso ngo. Solo bande ko nanga nyonso to. Tozala ba même suki wana. Ngoma. Yobe maman no ntiez. Voilà. Des gens comme ça passent à la télé parler d'un serviteur de Dieu. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Et au nom de Jésus-Christ, parce que frère, Paul a dit, je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Voilà, tu comme na souka émission na biso, ya lo comme thème bolandi bino mona. Quand tu le balimbi sanga. Oui. Tout maintenant c'est comprendre entre biso na biso bandero na biso bakinois pe bakinoise. Donc biso na mboka na biso Congo un journaliste ezala que non so nazo coopérer na Jijika nazo coopérer na pasteur Walesa nako yamba nazo coopérer na Roger Baka nako yamba bandero musu baya kolobela makam contre yete. Donc il faut comme ça amba mo que non na baluke on a manqué au respect na comme ennemi non. Journalisme on eza ya ndenge ni papa na biso OK biso na Congo to sala. Journaliste za na parti pris papa. Et loko wanga nazo mona kaka na Congo. Pour votre information, pour l'autre JF Ifongue.
concernant l'isolo beti ya pasteur Walesa ba numéro on eza tourner pasteur Walesa ngana article oh ba masolo ba pesa ngambongo soki pe ke na lobe Walesa mabe soki pe ni rien Walesa aza témoin voire même ba émission ba salelanga na ba site musu Walesa bana toujours continuer koleke pa nanga to signer contrat ngana chaque fin de mois bana ko foot Nemona ba pasteur musu ba pasteur ki jamina ba pasteur walo ba pasteur bazé belé OK baleka ipa nanga OK to signer ba contrat ngana bon parce que eloko na remarqué na mboka na biso Congo eza que net que exemple ceux qui na yamba Roger Baka ceux qui na ke na yamine de komusu oya ya ko contredire Roger Baka makamazo ba Roger Baka siliki et dans la journaliste muso awa na kin ezala que yoko ya maba invité mobo te ba ya ko lobela makamu contre pasteur mobo frère mobo bo coopéra na sorte que contre musicien mobo aleka na site no basala kangote bakima na ya maba pele on a bengi journaliste bo aboko ya manga likolo ya intel parce que nga biloko abonge pa na ngai le karaté ato zana ba million ndeni ato futanga ba mbongo ndenge nini et pa na ngai ekoleka te. Pour votre information, il y a eu d'autres personnes, d'autres pasteurs, d'autres invités, bah c'est retiré parce que na kenako ya mande komo ko boy. Net que kolut na Roger Baka. Na bana ko ya mayamba to ba coopérer très bien. Tant qu'à amoni que pasteur Baraka bimi prison a bengisinga na yamie Roger Baka Silik a se retiré nanga. Parce que émission vraiment il a rien que la vérité et c'est que na mekempe kolobela bino vérité to mekempe ko clarifier ba point moko Roger Baka asilika se retiré parce que na yambaki pasteur Walesa na émission a 5 droit de réponse. Dans ce comprendre na mboka na net nga to solana Roger Baka très bien ba pire tozana ba pire na ko yamba ndeko mususu o eke aya ko senga droit de répondre na émission na boya mais ba bloko tozo boya na ba musicien ya moki ne tozo mona ngosiko na kibonzambe bien aimé donc ceux qui ozali journaliste au Kangamana Kofi yo okenoko ya so Kangamana Fali ko kenoko yamba faire na émission na te so Kangamana faire ko kenoko yamba Fali na émission te so Kangama ceux qui peut na hérité o kenoko yamba ceux qui peut na émission na te biloko tozo mona moki biso ba chrétien corps de Christ tozo copier bozo mema na kati ya corps de Christ ezama wa plein ezama wa mini bien aimé dans le Seigneur biloko to tikela ba oya moki biso ba chrétien toza quand même net toza quand même ba exemplaire bien aimé dans le Seigneur net na yamaki prophète Placide ya ngonde papa il faut aussi likedinga komi ko lobe mabe nanga okomo lo ke o ba corromparaye o aza fausse journaliste o atara ba kerli aza païen tala mutabo na omodir bino nzama ko frapper bino bona nzama ko frapper nga papa il faut ngena mabe ninga na lobelio parce que na yamika prophète Placide mona tika ko lobelo mabe moko te soko mona émission mobo e beti soli ba kuta ke ba koma bo e sepeli sorte na sengio ba esquisse liboso caméra limisanga mais moi la seule question que je me pose est ça que nga na salio ni papa ifoni toloba que les propos tenus dans cette émission n'engagent que son propriétaire et zanga mutuna lobi on te JF ifoni Placide mutalobi et la question que ma Placide a lobi que nandimion soit ma Placide a lobi que nazar contre yon il faut nazar net encore avec sa position nanga été en dehors il y a Roger Baraton asika que na yami nanyoyos pasteur nanyoyos Baraka Mugisha a repris droit de réponse Roger Barasilika se retira nanga bona bo alingasu kolega na ba émission nanga te bo benge botune Walesa kutu bien aimé dans le Seigneur abana kutu ko futa mongo na contrat na ba élément na ebana ko leke pa nanga prix à $1000 na bimission libosa TV mongo ebele mais nanima ke naza net naza journaliste au milieu du village nasala musana nga ndenge sengeli bien aimé dans le Seigneur Guimo le kalongwa na ya na yambaye et parce que Walesa se retira il faut qu'on clarifie ba po mususu parce que na yamaki Guimo le mais ngai na lingi ke naza na dette morale mon côté na mutunanga na yebisa ba que non moi je fais que mon travail et ça que ceux que tous par rapport à Moussa mais ceux qui essayent de comment aya après ça et bima on dirait que non on a comme journaliste na bino na comme on ni makambo ça na comme pire bino et ça bien té
nandima yokutu ke na boyi mbongo ke naza au milieu du village na yama gimoleka aya lo baba makamo alobe électricité ke makamo gimoleka lo ba ke nandima kan naza au milieu du village na sali musala nanga bon mon qui très bien toujours na mama wale stotion un pas en arrière na Kazarema tant que pasteur Wallace Alexia ba image que Eding wa bongola ki motema to ya ko filmer to sala émission tant peu Eding peut ayoko bima na hôpital a bengi biso to sala émission ayoko ba emporter Wallace à plaindre to ke to ya mbié exactement que ceux qui ont coopéré na pasteur mo coopérer na nanimo il faut comme ça pire que okoki ko yamba bande ko mususte OK bani ba ça droit de réponse que baloba makamo contre makamo aloba wana za ki bonzambete to longo kuna e pa nani ba pasteur basé bien na ba musicien bien aimé rancune incompréhension ils en accord du Christ ils en ndengeni donc yo ndengo le kaka e pa ndeko na biso Alain côté kuna na poto na Belgique oleka et pas Alain na sito ya tolanda papa il faut nge donc Alain ce qui placé à voyager ailleurs kuna na poto donc papa là on a droit ya maete une façon qui communique que journaliste soit ya mao Alain a mis placé ce que aussi que là pas comme hôtel là et dans le sens à ta mort t'es bien aimé dans le Seigneur baloba mabe pona yo baloba bolan pona yo yo talelaka nzambe ceux qui osana eloko ozo se reprocher te nzambe ye moi s'en charger na makamno un vrai homme de Dieu alukaka justification ya mokilo ete luka nzambe a rendre yo justice na yebi to soki mabeni na lobela na émission na lobela JF ifonge na lobela rien parce que na yami Placide de ba vidéo nyonso faut ko ça à chaque émission aux chrétiens aux journalistes ba corrompaka ada païen ki bonzambe ezate lo les autres futa na kimoyibi lo les autres futa na ba kerli bo na bo nyonso wana oyo lobi wana ngana salio nini na Alain Alimia place ayambaka yo lelo so Placide aye kuna yama c'est ka robo net ki ayambaka il faut nge akolinga ko yama Placide te parce que ayambaka yo botika ko zo ba journaliste en otage ko s'il vous plaît hein nga eloko wana ne pas na ngele ka jamais otika ko bien musicien mo pasteur mo aye biso ke arrivé dans na parti pris eloko wana le ka atozo ya na ba millions pasteur ebele ba longo pa na ba sa su ba émission te ba le ka su ba prédication na ba tina ran su te parce que na yama bande mo bo ba ko le bila mabesi bon parce que na yama bande mo bo ba singa droit de réponse donc eloko tozo mona ba païen ne tozo mona pe na corps de Christ na ba chrétien ngana yo papa il faut que je te respecte beaucoup aux alliés aînés nanga aux alliés grands frères nanga na ko manquer au respect à aucun jour na les gars de ça caméra na pe s'abonner rien o yozo sala etalio na nzambe o Placide azo sala etalio na nzambe nanya zo ba vérité nzamba lo la ndemu tayebi mais ko empêcher ngaité que non na ya ma Placide parce que tozala en bien pour empêcher Alain Alimia que net que c'est Placide ada mukolo roya pour que Alain ayambié donc bobé bana pena Alain parce que ayami Placide ayoko lobela mabe sur yo et ça na sens te bien aimé dans le Seigneur et ça te que onions tout oloba na TV ou fo bandima na Bible ya moko ezolo ko lingate que tout le monde balobaka bolamu sur yo hein? Jésus-Christ qui ba fingaye ba Paul ba chola ba Pierre route kolobate bongo yo soki ko zo sele nzambe pourquoi pas que ba ko lobela o mabe pourquoi pas ko accepter en ote il faut ka o lega libosa camion o comme okotisa na journaliste o kutatika kolobela o jamais mabe ngana tika kolobela o mabe te so la ni ba émission na nganyo tuna tika kolobela o mabe te on attend comme on a rien na yaka na sali ba émission ba monteur ba vu ba ki ko monter ba titre ba publier exacté que non na yena rien en tout cas si on a ça là qui m'a bien dit mais il faut que journaliste a sengeli azala au milieu du village azawana te que parti pris bon non et l'autre tozo mon amboka na biso yango wana tinde que papa il faut ngasiliki parce que na yami Placide journaliste azala na parti pris te mabeni na sande na yami prophète Placide ayeko lobela quoi kolobela makam oyoke peut-être que oyo zo bezana nzela te tali Placide tali nga te bien aimé dans le Seigneur mabe nanga ezali wapi
tozali na Gigi Kakabea to meke mpe ko commenter sur point oyo esengeli que ce journaliste ozo coopérer na pasteur mo esengeli te oza permis te ko ya mabandero mosusu o tozo mona mboka na biso eza sous journalisme te na yebite quoi tozali na Gigi Kakabea ilo nino ko bon d'abord da meilleur vœu bato nyonso bazali branché pour l'instant mobu eza kosila awa mobu eza kosila tolingi kimia ezala na bato nyonso moto na moto ameka kotala conscience na ye atala parcours ne komanda janvier 2019 10 décembre oyo soki amabe asalaki contre moninga ngonga yango akosenga bolimbisi contre moninga osumuki contre moninga c'est-à-dire oblessé otuki ohumilie osali réputation moninga bongisa ngonga yango oyo po tokota na ne ndenge esengeli naza na écriture moko awa nangaki na tanga yango avant na répondre na makambo ya vina wa naza na Romains 12 na bandi na verset 16 na kozwaka partie ya liboso. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Je suis parti à Wana. Romains 12 verset 16. Apôtre Paul Abissi Romain. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Vous avez un sentiment mokoana, c'est-à-dire bolingo, bolingana, bino na bino. Na 17, alobi, ne rendez à personne le mal pour le mal. Autre pour l'alobi, na 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alobite devant les chrétiens. Romains 12, 17, partie B. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, sans exception. Louke la bango bolamo, sala bango bien, bango nyons. Na verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. À répéter, Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Alors, s'il est possible, parce que awa nuance ezali, s'il est possible, ce qui peut dépendre na yo, soyez en paix avec tous les hommes. Ce qui ezali possibilité. Naka oyo en tout cas, na kosenga kimia ezala entre yo na JF Ifonge Moussel Nanzambe. C'est quelqu'un qui a été dans le quartier latin, il a Kofi Olomide et qui a fait la pluie et les beaux temps, un artiste fervent et extraordinaire. À Bongwani, à Komiko Servin Zambé, ça c'est une bonne chose, mais je ne pense pas que c'est des habitudes où il y a Kokiko Salanango pour offenser Batu. L'écriture n'a pas si à Yebiango. Et je crois que ça peut arriver à Kokiko Bongisa. Kouloutou l'a dit lui a paix à son âme. Azaka mingi ko utiliser adage lobby, les loups ne se mangent pas entre eux. Batu nyonso basalaka na media esengeli bolia nakalia nakate. Ezali normal était komona batu ya media ya nouveau média oyo ndenge tokoluba ba internet basalaka kuna babanda kolia na bango eza kopesa image moko ya mabe.
tozalaka na habitude te ya kodénoncer kaka mabe ya bato. Bible elobi celui qui dénonce les mal dévoile les secrets. Tozala nde koluka bomoko, tosangana face ya monguna oyo azali Satan. Ndeko Alvin, journaliste, il faut ça la musala nae conformément na déontologie et éthique professionnelle. Namoni ndenge on se plaindre rebelle. Ah ouais, je crois que nalika qui une fois ici avec loi ya presse. Nakati wana article 67 et l'obio est à le droit de réponse. Journaliste akoki kopé sa droit de réponse na mutu moko akoki koya ou à se sentir lésé na élément moko audiovisuel to écrit to audio oyo azalaki cité mingi na kati, il peut venir pour couper sa droit de réponse. Mais ezali musala journaliste c'était ya koyamba bato oyo bazoya ko s'attaquer na ba individu bisika bazali ko provoquer bango, ko humilier bango. Ce n'est pas le rôle du journaliste. Journaliste musala ezali ndeko collecter information, ko traiter information, puis ko diffuser yango. Il faut ça lango dans l'objectivité. Journaliste ça la comme ça la dengo. Journaliste a quoi ça la te muto yo principe moko ya déontologie lobi yango azali ko zwa dictat ya mutu moko songolo to apesier kanyaka pote a dénigrer to a sale loko moko en faveur na ye wana za sous journaliste te ayebi déontologie la musala la bisote bocha ye pembe. Journaliste akoki kozala objeté ya menace ya quiconque pour asali musala nebo, y compris ya président de la République, y compris ya président de la République. Aza na droit mon côté ya ko inciter journaliste alo baboué asala boué pour na faveur na ye ezali contre déontologie principe moko elobi yango baboya. Les journalistes travaillent dans la neutralité, dans l'objectivité. Il ne doit pas être objet à menace à quiconque. Ce qui a sali moussalane. Rien. Pour presse, ils ont quatrième pouvoir. N'a pas de pas comprendre. Journaliste abima le la mandian. Yango bakipaka na bangote bakipaka journaliste te journaliste akoma kaka ndenge wana kaka kwani l'état congolais oyo toyebaka te soki l'état ngo soki ndenge ni de l'autre côté na tango régime ya Kabila bapesaka 2 millions de dollars pour na ba journaliste boyebi au cours ya point de presse moko ya chef de l'état Kulutula Diluya na saluer mémoire na ye paix à son âme atunaka chef de l'état 2 millions wana ya dollars ya des dollars au affectak au aluaka ngopon au lobaka ba pesa ba journaliste et kenda wapi bobi réponse Raïssa Pesaka azako zela soki projet soko na bia bino bo umelaki to affectango na effort de guerre mbongo 2 millions ba pesa ba journaliste kenda kaka boy pona nini kuswana kolingana te koyina. Il faut permettre à ce que il faut faire en sorte que les journalistes azala na ba condition moko favorable pour te asala musala ndenge et sengeli surtout awa ndenge to sala kana na voix céleste. C'est bien que Batumisu Balbaka vous citez les noms des gens, vous citez les noms des gens to sitaka komba batupamba te. Même Alvin ici, Balzolandelaye, Ngaïpe Mombo Nabino, c'est plusieurs fois. Ngaï nazala contre Passer Moïse Biete. Non, non, Bolongo la makanisi wan. Nazala contre te. Ngana Lobako etali ba fait. Oeza Koselman église, s'il faut citer les noms, na cité, mais na besi référence na Bible pour démontrer que si acte bazak opposé, ils allaient conformes. En disant ça,
Mais c'est comme ça qu'il faut qu'on aille. Être serviteur de Dieu, c'est facile. Natang écriture oyo, comme ça nous sommes le papa le ville. Apôtre Paul a lobby très bien dans acte 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Apôtre Paul Azoluba, na musala oyo, onde kwa alvina za kosala, na onga pe na meka kosala, to salignaka na écriture oyo, to lingi ko plaire na mutute, quiconque ozala, tout qui le roba na Nzambe, to telemeli. Parce que musala na biso, ce n'est pas de plaire aux hommes, mais à Dieu. Parce qu'apôtre Paul ici a fait ce témoignage dans ma verset Zakolanda. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ce n'est pas l'évangile de l'homme. Abakisi, na 12 pour terminer. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà la vérité. Donc mon frère, il faut ezala respecter. Si avec les serviteurs JF ils font, il y a anguille sous roche, ça dit quelque chose moko eza à la base, Nzamba ko permettre bino mi balé bobongis. Mais ndenge ozali ko sala musala na yo, ko recevoir, ko accepter intimidation mon côté ya quiconque, sinon oko niata, oko enfreindre la déontologie professionnelle na éthique professionnelle ya musala na yo. Moto mon côté azali na droit a menacer yo na musala ozali ko ezalaka te donc musala na biso esengi journaliste ayamba mutu nyonso de toute tendance confondue ayamba bango. Ezali musala na biso te batindeli yo mutu. Papa Jessica mutu wana azali besoin bongo buka Moïse Mbiye kamata mboko buka Moïse Mbiye. Eza musala te, eza musala Moïse Mbiye. Eloko nini Moïse Mbiye il faut pour buka po asali nini? Non, eza ninga wana te. Musala na biso ezali ko présenter, ko commenter sur l'actualité. Soki ezali pour la loba Nzambe, bisika nyosi loba Nzambe e nyatami bino bozi bopesi pole na yango. Soki kotanga comme totangi komo, mais na ndenge ya mabete. Balobela kinga oyo landa frère Patrice, président MCC na lobite. Ngai na lobaki AMCC, Association des musiciens chrétiens du Congo, eza ko évoluer te responsable président association wana Atika. Asali demandé si koki Atika. Basa la élection mutu mususu aya nini nga na sali mabe bato ba comprendre ngati église de réveil du Congo et comme il n'a pas problème ebele siège au bapesa mbongo plus de 250 000 $ pour batonga siège. Allez-y voir na yolo ce qui siège yango nde 2500 $ yango wana évêque général ya kala Bishop Albert Kankenza on a souhaité ba meilleur vœu Yende Azalaki responsable parce qu'il a lutté pour l'église de réveil et soit institution. Mais l'église de réveil, siège exact, commission de discipline exact, pas passer par n'importe quoi. Est-ce que na lobby mabe? Non. Conformément à l'écriture. Na sengaki basangana. Bango nyos. D'abord pour na mabe to sali. Biso nyos to fukami devant Nzambe lo kola bana Israël. Pour na Nzambe azonga. Et puis token de libos. Sinote kaka ndenge Israël Nzambe bimisa bango na Égypte pour na kokende na terre promise. Baluka na terre na désert et belé bakufa mi balé kaka ndenge Nzambe pesa ki grâce bakuma na terre promise. Église de réveil ko tambola ndengo wana. Tous ceux qui ont été au début là-bas bakufa bango tout na désert. Un ou deux aura peut-être la chance de vivre repentance, la transformation de l'église de réveil. Merci beaucoup. J'ai dit et je vous remercie. Merci, je crois bien que le message est l'équipe. Merci Nabano Nyonsto Balana Gibiso. Merci Nabino Nyonsto. Merci na
l'homme de Dieu JF Ifongue na peso moto je crois bien que pour comprendre ngande konayo merci na bien tout donc na prophète Placide tout coopérer très bien écoute prophète Placide dans banana et ba émission na Kazarem papa yo comment série moi yo ko lona akei na yama bande ko mingi ba ya ko lobela makam contre prophète Placide oh bona bo mais Placide lelo azongeli ngale ki na émission na Placide alobaka ke alvin yo za journaliste oza na problème te pourquoi y prophète Placide azo comprendre bande musus ba ko comprendre te Placide to coopérer na et très bien prophète Placide to kuta na écoute na bazama na ba mangenge bani ba prière a outi vraiment musika to ebana depuis cal mais et peki singa te que soki kende komoro boa lingaya alobela makamu contre au Placide aloba keza clair te na boyo ko yamba rien na yama bande ko ebele balobela makamu contre Placide. Mais Placide a compris que non, je suis journaliste, je suis au milieu du village, j'ai fait que mon travail. A bengane bande wangaite le loyo a outi ozonge na to komo lexana ya komo le rappel na ba émission nanga. A comprendre que journaliste azo sa musala na to tambola bien na kobanga nza pe to comprendre rôle ba journaliste ezanine nazan ndenge mona ba journaliste mususte o ezala non net ba solana ndeko te pasteur bo frère te ababengo te mona ya moeza te o ya ko bela makamo banini contre Roger Baka mona lobela na ya moeza te o ya ko teleme makamo Roger Baka aloba mona ya moeza te o ya ko teleme makamo walesa aloba mona ya moeza te o ya ko te makamo Placide aloba mwana ya moeza ezate oya kote makam kizamina loba makamu tomokalo aloba walo misenga ba musicien non moi je suis pas comme ça tosoda na ba musicien nyonso très bien na yeba na ba pasteur nyonso to baye ba sala ba komo très bien ba o ba se retirer na parce que ba mona ke nga nazala journaliste ba jeu anteke na kanga marayo na komo kumisa malgré ko zo pesa ba mbono na kumisa o libosa caméra o komisa journaliste na yo ce qui ba misus ba lingi ba ya ba éclaircir ba point moko na doctrine ozala nango ke na boya ko ya mabon rien ngana za botoko solo na tolie bien to seki bien to travailler bien oye na ba émission na yambi yo au foot pe mbongo na o bien mais yeba ke soki makamozo beza na nzela te etende ko mususa benginga pona ke aya ko contredire makamozo loba ala qui sont à la lumière de la parole na ko yamana ngai. Moi je suis comme ça, la journaliste me souviens pas se comportera. Na bona ya rosa na dette morale na linga ke nazala droit quoi, nazala loyal. Donc nazana mabe mon asali l'homme de Dieu JF il faut que na sali o mabe moko te na problème na yo te papa. Donc na linga o mingi na modèle o te ya modèle o ba en tout cas na appréciation na appréciera yo mingi koleka papa JF Ifongue et l'ongonande de konabiso confrère papa Alain Alimia place le cara na pesi et mbote sikezali donc ceux qui na yeko na yaki na Belgique cette fois-ci peke na ceux qui na zongi parce que na zo ya na roluka JF Ifongue na ya mona émission to ça l'émission na Robert bande onyon soki ko okoninga koleka tene ba passer muso ba se retira un problème exactement moi je suis Alvin je resterai toujours Alvin et l'ongona nzambe nanga mabende nzama tikanga mabende nzama se retirer nanga net ke nzama zananga ata tout le monde va se retirer na yebi ke net nazana Jésus Christ de Nazareth na rozala Alvin makamiko ko marcher na ko mata na ko kene toujours liboso eza iloko na loba na ba pasteur nyons tout ba le kai pa nanga ceux qui nazo ya monde comme ça bimike aya koloba mabe aya koloba ke ko éclaircir biso ke makamozo bezana nzela te doctrine ozana ngo eza bien te na ko yambai parce que ba o écoute ke bayana ba mbongo bayana bani na lingate na tikala koza la journaliste ya invité morote ya pasteur morote ya ndeko morote musicien morote moi je fais que mon travail mabe na ngeza wapi nde na yami Placide papa Ifongue okomisinga ennemi na okoma olobela mabe ko critiquer ko benga nga payen ko finga nga na problème na wapi natika ko répondre yo mabe te natika olobela mabe te je t'aime beaucoup nazo respecter tant que premièrement dans kulutu
nako manque au respect na ndé mona ba journaliste société mais so mona ikelo mona sala ki bona boya mabebe tsoli bakuli misanga mais pour ko empêcher ngana ya maba pasteur te ba prophète Placide te ba Roger Baraté ba nini wana eza impossible quoi parce que ba pasteur o ba yebana kutu ba musicien kutu ba yebana o ke ba pesa ba na bambo na bango na telemela bango na point wana na lobaki na tika toujours au milieu du village na lingara bongo te quoi. Merci beaucoup Placide ceux qui aillent na royamaye toujours nga na tika olobela o mabete ceux qui aillent aloba ke vérité o ya zo mona ke vérité par rapport ya doctrine na ye na doctrine yo za nango na royama na nga yeka c'est ce que na yebi ça peut ba pasteur muso o ke ba se retirer na ba émission na ba ligate ba kata ba contrat ba pasteur nyon stu boye ba ke ba banda ko lega na la voix céleste pas nanga na ba misina na ba frère o ke bo mona ba on susté ba se retirer parce que bamona ke bana bambo na bango ke tozana bambo neti ke odingi bongo te non je m'en fous ngana na nzambe ngana liteke na na dette morale na liteke na ya koza ke journaliste mona da ke journaliste na na parti pris na boya ba proposition na bana bambo na bango ebele ya ba musicien wana tikala toujours au milieu du village bon kaka yo papa na biso il faut to yebani très bien yo kuto ko c'est la mbongo to futa à chaque fin du mois te que to signer contrat oya ko pekisa ke na ya ma Placide eza na santé Placide pe ya ko pekisa nga te ke na ya ma jour na ya na Belgique de na ya ki wanso na na occasion na ya ma na ya ma so ki pe na ye na ko ya ma na même micro kolobela ka mabe ndenge benga ba paka plati o ba yebi nzambe te okoloba toujours na micro na tellement que Placide a yebi nga bien à comprendre que alvin azala na ye bongo ana na ye na parti prité à comprendre aussi dit que la ngate au moins pe ka rozonga lisusu. Donc c'est ça quoi. En tout cas limisa na bande oignons tout ba moni que to beti bango di bako malo baba propos to tenir na émission et déranger bino bolimisa biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to yako bagenza maboto quoi. Et puis merci na bino tout bala na biso un grand merci mbote na prophète Placide de Massé l'homme de Dieu Montona Kibonzambe un grand merci na papa JF Ifonge na peso mbote siko zali donc l'homme de Dieu ya te ya liloba te donc ate ya kande oye batamina liloba donc a rêver la quoi ba révélation na sima liloba to peso mbote siko la na biso pe na ndeko na biso les confrères papa Alain Ali to peso mbote siko la na biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa sima na to ya ko bakenza maboto koye wa pipe na ndeko na biso ko luta biso l'évangéliste Roger Baka je t'aime beaucoup oyebi qui est très bien que nga Alvin na dingaro mingi mais oyebi na travailler nzama lola apambola ezate question na yami pasteur moboya alobe mabesi oyo makambo sala ke na komi contre yo ke na ndimi makambo alobi non azo sala journalisme naza au milieu du village parce que yo pour les cas na école wana quoi. Merci beaucoup bonzambe na bonzambe lola ezofuta elongona Arnold Kamani qu'on se retrouve à la prochaine page. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ.
Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié. Ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Alela mpona nini alela mpona nini tango eza koleka.
ntango ezakoleka ntango ezakoleka Le temps passe. Oh, Alvin Bea, tala tango ekoleka. Nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka. Le temps passe.